La guerre a failli, je crois qu'il est temps d'accepter la paix. Vous continuez toujours à soutenir en gros la émission. Émission de Bosso et Angoyo à venir en marche. Nous avons président émission comme on a Ricky Mayengo. À chaque fois que nous avons le président émission à venir en marche. Et ça basé sur le civisme. Le civisme fait partie de l'éducation morale et civique. Étant qu'être humain, précisément dans le Congo, parce que ça les a ma case pour éduquer la population, ça fait partie de la vie mobile, c'est toute une vie, en voie de développement. Alors, l'autre qui est vraiment direct, la base de ma cambo, le thème de l'éducation. Pourquoi tout le dit éducation? Éducation, c'est une base de la vie. L'éducation, il y a un monde qui va respecter partout à Gozala. Ezala, et pas na bino na ndaku, ezala na société, moko quelconque, ezala n'importe quel organisme, n'importe quel environnement. Donc, ezala vie à monde. Éducation, ezala terme moko oyo, ezala pour faciliter monde. Azala utile na vie, précisément na mboka na e. Donc, mutu aza éduqué azo permettre aza mutu oyo aza na richesse kati na ye parce que ye nde akobimisa connaissance pour na valoriser ba valeur patriotique na mboka na ye. Yango toujours l'éducation eza eloko moko mutu soki arate éducation na niveau ya famille d'abord tolobela nano surtout yango eza base soit arate éducation na niveau ya famille. Peut-être des cas de l'Oba qui a besoin peut-être à niveau église, à niveau école. Mais à niveau école, ils en ont deuxième branche. Parce que première branche, c'est à niveau Andaku. Mais sur l'hôtel, à niveau Andaku, il y a surtout des mérites à faire. Il y a des sous. Tant que vous avez éduqué, vous avez mis sur la banque, ils en ont balabala. Talibé na ba foyer mingi za bana misu bakoza la 5 mais balé au monde ara que nous peut bouger donc bazana ba baza libanda makam. Pourquoi? Parce que pour na bango na vitesse à l'élu à mondialisation ninge vitesse technologie ça peut évoluer ba jeune mingi tout ça pour copier par rapport à vitesse à technologie toujours beau ça na kebiso ta ba bantu tout ça africain azam ndelete africain base na biso éducation. Bamindele ba éducation tete mais basala rende instruit ndela ozaza na mwana azo canaliser azo aider juste pour azana métier azala na contrôle ya domaine na ye mokazana. Donc exemple ndeti soki mwana lingi bali ndela kwa cadrer pour ailer la mbongo ya domaine na ye bango bazana ba sans foutiste mwana ko pese n'importe quelle réponse ezala leki nango. Moi, je suis même papa, et puis papa, tu veux quoi? Bon, s'en fout, hein? Mais chez nous, les Bantous, c'est totalement impossible. Différence, c'est que nous avons l'éducation, parce que les parents ont l'éducation, ils allient parmi les notions et ça, qui est ils sont pas congolais, tu vois, là, pour qu'il y ait des poteaux, il faudrait que France, États-Unis, Afrique du Sud, partout. Même dans les pays africains, en Europe, les pays occidentaux, mais sauf que hier, tu sens que les peuples sont matures. Parce que dans l'éducation, exemple, Nazaka, tout le monde a expliqué un dossier de roulage, que non, c'est impossible de faire un roulage dans 2000 pour aluka chauffeur ala qui c'est kaka document mais ça la caté mutuka voiture
ok dembela ngo juste pose un document mais na bamboka mususu okomona que non tellement baza même moral baza na éducation roulage soki alobi ke bokende à côté omonaki moto adéplace voiture na ye à côté sans que roulage adembela motuka na ye mpo alakisa document na ye mais na Congo okosenti ke ezala baroulage ezala bapolicier biso tout même moral donc policier akoki kokende azodembela motuka motu na suka nango omonaka bafini moko tobenga yango mbota likaso il suffit qu'azui un petit rien c'est fini eleki nango donc baroulage ekoma nango comme estetika wana mpenda ça fait partie de l'éducation ya motu toke sukota bapolicier la même chose omona mopaya soki alongwe mboka bapaya dès azokita na aéroport ya njili eloko ya liboso abayaka tracasserie ezalaka wana donc soki alandeli procédure normale tia bima azwa valise na atia na mutuka donc magui oyo esalemaka wana terrible rien que na aéroport ok aéroport ezalaka image ya mboka eza na bamboka mosusu okiti boye tellement ke bazo organise baza éduqué il y a des choses okomona yango te yo na aéroport baningi okifina policier pesi mbota likasu ofini mbongo na maboko parce que juste kaka po facilité oleka tout wana ça fait partie de l'éducation parce que moto oyo aza na éducation azosala mosala convenablement akolinga bacorrompre ye te et surtout soki aza na salaire ya malamu mais na Congo ata motu bapatisi le salaire ata aza na salaire ya bien na baprime mais yebaka ake soki otika loboko na o ofini yango ya ndenge kaka ya tobenga yango mbota likasu akozwa quel que soit salaire na ye donc il y a quelqu'un qui a dit à Biriki na comme un aéroport en Gilles nazo craquer na bi mais awa naza na mboka ni le tina comme ba côté ba Pascal Kita mais c'est qui dégâts au moins na tracassera ba roulage tracassera ba policier za na jeep azo l'infraction ça les mapo ala na jeep na po ba pesa ba ngombo et puis so balandi ou kaka non bon toi qui ne bureau te bon na supposo bureau ezande na nzela donc bureau eza procédure c'est d'une façon ya ko lengisa mutu mais suka nango ozarara mbota likasu donc quelque part ezokusunga biso te mpona développement mboka na biso bapaya baza so baya basekaka balobaka peuple oyo aza peuple ndenge nini normalement baprésident tu baya na mboka oyo mosala makasi yango président Félix alobaka ke changement de mentalité eza éducation ndi kosala ke mboka e avancé parce que eza morale ya mutu eza bomoto ya mutu parce que moto aza na éducation il y a certaines choses akosala yango te exemple ndeti so tokomi na bakote ya ntiango kuna na Pascal wana eza place moko ezalaka wana soki bayibi yo téléphone donc okende oyebisa policier te ke oréclame bayi parce que bayibi yo téléphone po eza complice na bango donc bayibi yo téléphone ekeye okoréclame boye bango mpo babetisi sikuna bayokani boya ndeni bon etinga na mpe sola otianga téléphone wana parce que oteka orécupéré là vraiment pays oyo eza éduqué vraiment bato bakoza na mentalité wana donc changement de mentalité eza civisme ezali vie totalement ya motu yango wana tozosinga vraiment bandeko balandi bino bolanda chaîne oyo bozolanda chaîne oyo HD la Congolaise TV bolanda émission oyo ekosunga bino parce que tozopesa côté positif na côté négatif parce que lelo tozomona bafoluna baza koexiste bashiki baza koexiste eza mpe parmi baraison oyo ozosala ke non ke mboka des fois tomona ekende na image ya mabe parce que kuluna so tolande de près aza mwana auti na ndako ya papa na mama mais okolanda ke peut-être bamakambo mosusu oyo na ndako bazokokisela ye te ya mwana okesi miaso yango na balabala na kobotela bato biloko kata bato machete kobeta bato machete pour récupérer quelque chose po mwana aza na éducation epa na bango je ne sais pas pourquoi okoma kuluna mais so olande de près peut-être aza abandonné na makambo mosusu alamuki na ntongo atalaki no libre eza te oui expliquer nga vraiment que non ti tongo to comme 12 heures wana mia chaque jour ce que luka bongo se répéta d'office muta koma mo moyibi
et bakuluna bakomaka na habitude wana surtout parce que balingi via balingi ke ne fût que non à manger le matin monana na pokwa ebi ke bon soki abeti mwa tour ameli mwa système na ye mwa bwaka leka akoma palais bon mwa loso eza na mwana mapondu dame na ye vide nango et le reste so totali bazosala dégâts parce que baza encadré te na niveau ndako et pourquoi baza encadré te c'est parce que papa na maman baza na makoki te ya résoudre ba problème na bango ko soumettre na ba devoir na bango et ça fait partie ya vie ya mutu chose tolongoli kuluna toke na moyibi c'est la même chose parce que yango nde ezosalaki mutu avancé te mutu oyo azolamuka na ntongo azoyeba te soki akosala nini aza na boulot te à manger sa problème en tout cas je ne sais pas ce qui ezala vraiment akozala na réflexion moko ya malamu te et ezali mpe manque ya responsabilité pa baautorité bazodirige biso esengeli mpe bango mpe bazala na politique ya malamu parce que soki togangaka chaque fois bonne gouvernance bakosa biso na stabilité macroéconomique awa ok na stabilité macroéconomique toza na production il faut qu'investir inflation mais so totali makambo wana mais pour le moment tozomona yango te parce que mboko ezoproduire et que badevise ezozonga na mboka ezopermettre que l'état crée emploi mais le mal est que chez nous l'état crée emploi te le contraire l'état ye moko moyibi donc ça fait tozomituna finalement soki l'état ye moko azoyiba parce que tozosatendre nini na population oyo baza na mosala te faut tosatendre na kuluna bashege bamiyibi jeune garçon âge à 10 ans lelo gratuité ezali mais so totamboli na Kinshasa omonaki mwana 10 ans otambwisa mai ana 11 ans tobakota totanga bakomi te tomona omituna yo baninga gratuité ezali ozoteka mai na osala nini siko sobi akoteka mai te siko na pala osala nini papa asalaka te mama asalaka te des fois kutu mama asalaka te kaka mapa na kwani mais papa bon mosala eza te distraction ezaka dame na mana master bandi mwa place mo ba melanie bwaka mais moi natali que non il faut se créer de tu utiliser slogan moko yango pe na okotisa mo travail parti travailliste de petit que akeko sala travail na mai akeko créer donc asala boulot na ya wanote kama ne fût que soit un petit rien on a 10 ans c'est trop c'est quand même mais trop ils ont la raté à jouer à l'école ce pour la gratuité bana mike bazali bazotanga te pourquoi parce que mal il y a encadrement à niveau ndako souvent na bonga aux éducation malamu ndenge sur ba pareil mo baza ko éduquer parce que baza na makoki te baza limité il y a des choses bako tenir rigueur mais batala que non moi no se créer na muyibi mususu bakenda ne boyi ba mayara ne na ndako bayebi que oh vraiment tous les maïs mais damaze ya kana on a parlé quoi ibara na musala ne ya mwana tozo sungana te bakonzi basunga baza na responsabilité ya ko éduquer population parce que ça na ba structure mususu organisme mususu eza na mboko na mona on dit ba exploiter na moka population parce que sur tel que ba parti politique ebele toujours mona ba éduquer la population ba to baza na kati mais surtout en matière il y a comme ça peuple mature en matière il y a maturité politique ça fait partie même de l'éducation parce que bako ça rabi somi surtout ceux qui ba politicien bazo tenir ba langage politique c'est difficile petit peuple nyoso tout à l'équipe na ban école ta comprendre ba langage wana au moins muto atenga à comprendre que non bon alobi ne français mais à kosi biso mais muto ayebi ta ko oyoki alobi danser mais en réalité alobi danser te et ça lukuta pourquoi parce que to leki mingi baleki na opportunité ko tanga na école malamu te eza bana msusu tellement que ba parents bazana ba moyen ba permettre atanga école primaire ba condition na école malamu parce que une éducation ezali bazo landela mwana kokoma na koloba français do senti que vous soit na mwana il y a 10 ans 11 ans azo le boulot français non seulement français karate au senti que ça une éducation parce que où ils ont comme priorité les choses primaires na niveau na bazozo donc tant que classe na tongo azana moral calme allié à déjeuner
autant à peine en condition bien avec que soit zone n'a pas jamais qu'on réfléchir pour nous lier surtout comme on a des niveaux des manque qui a encadrement et irresponsabilité à mes parents et encore plus l'irresponsabilité au gouvernement politique et à l'industrie exacte. Tous avons un discours, tous les discours depuis Congo et Banda Toga un discours, on sala makasi ces éducation. On sala makasi ça pour éduquer population. Pour y a un monde qui sa image ya mboka na biso ya ipa babaya. Biso Congo to kenda na kasha mabe. So ke na ba voisin awa, Brazza, Angola, tout ba pays voisin. O raba ba dino ba zaïro miyibi. To kenda na image ya mabe. To kenda na image ya mabe. Poza na mboka babaya bazo banga parce que bato ba kenda liboso na biso ba bebisa. Comment fait-il que quelqu'un comme Mbongo, Namboka Bapaya, ok, Boïba, aussi ébimé, comment le voir slogan, Zaïroa, Mibi, à Congolais, Mibi. Parce que, comment fait-il que quelqu'un comme Mbongo Bapaya, aucune image à Boïba? Ça fait partie de l'éducation. Donc, pour toi, c'est une éducation, à outil la famille, pour nous investir quand il y a une éducation, à quoi qu'il ne Boïba, pas à battre. D'abord, non, ça commence à la maison. Ce qui n'est pas dans le but, nous allons gagner là, moi, nous allons punir, nous allons sanctionner. Pour l'attitude moko illégale il y a vol et pour permettre que ceux qui à l'étranger à papaya à commettre des erreurs parce que ça s'apprend à la maison. Si on est à la maison tu es même à l'école peut-être le lobe église comme belé à l'église na matéa je crois que pasteur peut ça fait partie de la vie à mon parce que tant que la prédication va permettre que ce pasteur na carte Bible boye o ezami moyibi ezamabe ok ezami ezamabe donc à l'étranger biso ba congolais to comment vraiment na image ya mabe to bima ba miyibi to bima image ya mabe makasi bande ko ça l'effort vraiment ya ko changer mentalité na biso ko ça l'effort ya ko zoa éducation vraiment ya ko apprendre la bonne manière pour ça la carte éducation. Monto a une bonne manière, a monto a éduqué. Ce qu'on rata, vous avez éduqué, mais ma camusou so pour apprendre na bateau bazan na bonne manière. Par manière on de ça là qui monto a kola. La bonne manière de ça là qui au changer moninga so kaza ko tambola mabe. La bonne manière de ça là qui ozo tambola nzela boy o meli mai. Na bina wana mai to melanga o ya ba ya bidon. Aussi so mela boy ya mulangi voilà. Okoboka mona prince te neti moninga moko na mona toujours tambola boye abwaki nebisi mon frère depuis to bando tambola na balabala est-ce que moni mulangi na balabala lokota to ke nous en place tout bon ezali ça fait partie éducation il faut que protéger environnement na biso moto aza éduqué à protéger environnement na ye moto aza éduqué à osala ke mboka de moto aza éduqué place corruption ezali a webisa même moto na bi ah ozongo corrompre na place bako corrompre. Ça fait partie de l'éducation. Nous avons ça la fraude des hommes on appelle là pour nous tout bon que non mais puis tout osé la meilleure y a va faciliter ma camunenge ni sur l'année des prêts aller ça corruption ça fait partie de l'éducation. Même à ta côté état enseignement c'est la même chose. Pour le corruption côté ma camusou mais même à ta côté enseignement paix au moins que moi nazo tanga mais na souka na moi bi que non bon pour les classes faut mon cas le professeur be mettre aller c'est moi kanyaka pour proposer mettre dans une dimelo koana quelque part pe il pour dire ça un problème d'éducation parce que azo sunga ba élève té azo sunga ba étudiant té le lo comment l'université même pour tanga bien oza obligé ko tia mbongo moko à côté juste ka pour na que oui que nous na souka avant de libération des fois que professeur musu ba sala non encore abika bloquer nebino na la quoi abika bokolukai. Autant azwaka salaire, azwa na salaire ne bien, azana ba avantage ne mais azo zombongo na ndenga magui. O bande konanga mushi ba benga ngoma ngui. Donc na ndenga mangui. Et ce que laisser wana sava wana au mona ba koti na yo. Donc quelque part batu mususu soki au telle personnalité na ye, au tel statut na ye, au copier que se rendre compte que akondi ma corruption, akondi ma facilité ma mususu oyo, c'est illégal. Or que c'est quelqu'un qui a étudié. Mais sur l'année peut-être de près, oui, à cette des bonnes écoles, une bonne université. Mais peut-être
peut-être rata na éducation à niveau ya famille. Parce que ça commence à la maison ou à l'église. Parce que même à l'église, c'est la même chose. Pasteur, bazoté, oui, c'est bien côté. Tant on peut pas être à CT, mais apparemment, on dirait, makamamo va être à CT, puis ma cité. Tellement que le lot comme là, qui mutusuki, thème sur la bénédiction, miracle, bon, les gens, bah, voyez, belé, bah, épiqué, bon. Tout ça, on a besoin tout le monde un miracle, pasteur, on a besoin d'un miracle. Azan a besoin d'un miracle. Mais sur total épée, il y a certaines choses, bah, tu vas changer, pendant même attends qu'on semble l'amour. Zomi tout nommé, on va pas gagner koyemba kaka ou bien neku komona pasteur ninga lati. On dirait baza étiquette, on dirait ba pasteur baza côté ya bango penate pour bango ba contribuer na vie de la société ou bien je sais pas ou na ba foyer na bango. Parce que il y a des gens aux autres la caso qui n'église, azo quoi afficher le caractère moko oyo tout na ke. C'est que pasteur na bino ater rabino ra bénédiction, c'est tout. Tout commence par l'éducation. L'éducation, c'est toute une vie. L'éducation, espèce à mon tout statut, il y a respect. Rien qu'à ton habillement, sauf à mon niveau aux bien, tu t'habilles comme un monsieur pour faciliter ma campus à la malam. Donc, tout mes conseils, l'effort, on a copier malam, petit camabé, tout copier vis-à-vis le copier, ça sur respect, puis image à malam, tout copier ma campus, pour ça, qui va respecter bisou. Ata babaya. Moto nyonso aza pembeni na biso faut assentir que oza na éducation parce que yango déjà clair. Sans éducation peuple na za maturité, sans éducation peuple akozala peuple moko affaibli pe ba on torturer par autorité. Sans éducation tokozala toujours à genoux devant occidentaux parce que yango déjà base à makambo. Ce qui le lot bato baza ko imposer biso parce que toza na niveau enseignement, na niveau ndako, na niveau ya ba foyer na biso. L'éducation est affaiblie, l'éducation est alliée. Ce qui de l'autre est mature, tu comme mature, tu vas noter les mais là-bas. Acte sous illégal. Il y a un peu aussi la game est tambolé qui n'est tout son nana. Tout que ça n'a maïle, les bonnes manières, tout copier où est à malam, tout tika où est à mabé. Bandi voto son nana makasi parce que Congo est à Congo mbokanabisou. Ba émission a bouffé à la casa la capoto la nakamingi, tout le belarango. Tout ce qu'on a bandeko baza na connaissance te ba apprendre mutu akomaka mature soki baza ko apprendre eloko ya éviter mutu akomaka sage soki aza pembeni na basage d'une façon à partager connaissance et à partager ba idée bona bénédiction parce que mutu na mutu ay bandeli na ko apprendre baninga ozolanda muninga baninga bo bazolanda émission oyo soko zuma mayele et ba peut ko partager na baninga parce que biso peut toza connaissance peut pas ya batu. Donc, tout le monde a goûté, c'est qu'il peut tout partager. On a évité dans le canal de la chaîne Nabino HD la Congolaise TV. Vraiment, la CP parce que pour la Naraming, plus vous avez plus vous partager connaissances et ce peut motiver Pébiso, tout ça la recherche et tout est beaucoup. Merci. À la prochaine.